Poko elamu na bino banso balandi émission lisolo ya Congo to kutani lisusu na poko ya lelo ba voiture esala histoire na République démocratique du Congo na mboka Congo tozoko bana lisolo wana ndenge momesano carnet stylo za pembeni téléphone pembeni numéro déjà eza affiché ndenge za na suka ya émission bokomi boya kobenga pe babengi. Avant to banda émission oyo ya lelo to rappeler te ba message nyonso ba téléspectateurs ba komaki na ba appel nyonso oyo bobengaki rassurez-vous que ekomeli déjà professeur Voto na bandi ye moko ko s'organiser comment au fur et à mesure pour répondre na ba question na proposition nyonso batu basalaki professeur Voto na pona émission lisolo ya Congo. Papa Vicky Kalenga Dumez message na yo komaki pe komeli professeur Voto destinataire oyo okomelaki message na yo na bandi ete mbala o ezali koya professeur Voto ako soit akosala na émission ako répondre na émission soit et vous en abakano mususu oyo okozwa eyano na yo poso eleki to betaki lisolo kaka o tozo continuer ba voiture esala histoire ya Congo to bandaki na ba voiture oyo to lobelaki voiture ya Lumumba to lobelaki voiture ya administrateur ya liboso ya mboka Congo to lobelaki voiture ya Moïse Tshombe to lobelaki pe voiture ya Mobutu kasi ba personnalité politique bato bakenda sango ezakaka ba wana te o pe mituka na ba mituka o esunga bango ekenda sango ezakaka o totangaki wana te lelo tokobeta pe lisolo ya bato oyo pe na bango na mituka basalaki histoire na mboka Congo mais tika moi quelques minutes ndenge za momesano ba oyo barataki pe ba oyo batalaki te na ba problème ya ba courant professeur Voto ko sala moi résumé ya émission elekaki ako meka ko lokota bato nyonso totangaki wana ndambo ameka ko réchauffer sous biso mémoire mbote mingi professeur pe boye malamu émission mbote ndeko Laetitia santé malamu Kenya docteur Denis Mukwege totuna gaye mingi merci aux abonnés docteur Mukwege azali ambaye makina na mokonzi na Félix Tshisekedi azongela kama makambo ya rapport mapping a insisté beti c'était pour le backer tokoza na kimia te soki justice ezalité pe aza pour insister na ndenge pe Union européenne ba ndimaki ko proposition na yeke basala tout pour être tribunal pénal pour le Congo et ça les pour décourager bateau union sur la crime de guerre, crime contre l'humanité, des crimes de génocide. La bande a zongi déjà et pas une professeur poso eleka ki o betela ki biso masolo o esepelisa ki bato ya mituka ba mituka ba makambo mituka ngo ba esunga bato me bato mususu balobela na bango te yo ko tombola yango to beki lisolo ya Mobutu ya Moïse Tshombe ya Lumumba na administrateur ya liboso ya mboka Congo ozongela biso mwandambo na peso kaka lelo 5 minutes kaka o meka ko lokota bato nyonso wana osali biso résumé pona ko bato ba kota susu na be ya émission ya utikolika eleka ki poso oyo wana. Merci pour ce lega qui depuis 2 semaines to bando beta masole ya mituka na lobaye ke so mituka za la kabato ne mituka te ko réclamer par na yango na ba pouvoir nyonso oyo salema na Congo po kibokonzi e bongaka na ba attribut nango attribut a kibokonzi zali a part ndako ya kibokonzi a part bureau ezalaka pe mituka tango zibokonzi pesa mituka lo ba mituka mingi ezalaka symbole ya pouvoir alors ba konzi o tozu bango na Congo mingi ba yebanaki à travers mituka na bango pourtant ba osala musala tango bazo bima tango ba okeng ba réunion ba identifier bango na mituka wana to beta lisolo ya mutuka liboso oyo ekota na Congo
M. Fischer est administrateur du Congo, ou atinda makina roi Léopold ou Kamba Congo, afin d'aller dans Boka Boma. Alors, ayaki na mituka mibale, mituka na moko, pe ya mwasi na eza mituka liboso ou ekota na Congo, pe mituka liboso ou ekota na Afrique centrale. Si les gens mutuka wana ezali ou ya moko ezali na Boma. Eza garé na ndako na Boma, eza œuvre historique, touristique, œuvre d'art. Malheureusement, ils ont oublié, ils ont cola. Ils ont oublié que le gouvernement congolais a canissé le Kouana, a bongisa Mutuka wana parce qu'ils ont parmi, ils ont histoire d'Abisso. Mutuka mi balé tobeta le soleil Mutuka Lumumba. Papa Moko a Bengingai, a Eko Lukangai na bureau. Pour nous voir que le soleil Lumumba, mais au bêta on a détaillé, bon, on a une sénat calmé que, au fait, tout le bêta le soleil à Mutuka, tout le bêta le soleil Lumumba comme tel. Soleil Lumumba tobeta ki mingi ta tobeta li soleil ya Kisangani soki ka muso na circonstance muso to kozongela ngo même balo yo tozobeta li soleil ya Mutuka yango tobeta li soleil ya Mutuka ya Lumumba o ya kimela kanango wa longwa na ngona ndako na parce que zaki enseigné à résidence avec motaboloko alors a mi batamaki a se déguiser a continuer na Mutuka wana bimi place doit kinzela ya ko azaki na intention ko kende Kisangani Stalinville Nzela Mituka parce que Rwanda c'était possible de partir de Kinshasa jusqu'à Kisangani par véhicule parce que Nzela ezaki obongisana na ba cantonnier ba Nzela azam ezaki na mabele ezaki na état ya bien lelo oyo Nzela ezali souté tinenga kendeki akimi akomi na mboka oyo na place oyo na badudu place fala 400 ebale bon, azaki retard parce que d'abord les bossos yemoko na bon peut ça va discours c'est là pour expliquer ma caméra na guichet ça peut avoir retard et puis comme on est balé avant 400 bar que zaki na ngamba e balé temps azela finalement j'ai décision au 400 na boato et puis basoda Mobutu va commis comme moi si na ena bana batikala ko toza ko obligé zonga sima et puis bakangi eti pe ndinga kendeki kokota boloko te biso na Lumumba boloko ti kokoma na Lubumbashi place akufaki mutuka misato tobetaki du soleil mutuka Moïse Tshombe aza figure munene ya Katanga alors wasala sécession katangaise yemto a développé identité katangaise on va dire que mutuka Tshombe ezaki marque Chevrolet Impala ezaki mutuka ya valeur na époque wana ezaki valeur na époque parce que Tshombe alingaki bokonzi na luxe na valeur mingi alors mutuka wana na lobai ke eza pona ngeza symbole ya identité katangaise pona nini parce que mutuka wana depuis Tshombe akufi etikala kokitana na bato nyonso oyo ba grand leader ya Katanga mutuka wana au début des années 90 Kingu Bakumwanza abongisaki yango atamboli nango Ngozi Kalibon tango akena Lubumbashi ba période wana ya démocratie là ko sukuma atambolaki nango et puis pendant longtemps après tango Moïse Katumbi akomi mokonzi abongisaki lisusu atamboli nango pe mutu ngana tilelo eza na gouvernorat ya Lubumbashi et que bakoko bongisa à tout moment comme œuvre d'art œuvre historique pour le tourisme. Alors, tobetaki masolo ya mituka ya Mobutu pe alingaki lokola Tshombe qui prestige na pouvoir. Alors on a symbole à pouvoir après ça qui importance mingi na mituka. Tolobai que adoptaki type ya mutuka moko Mercedes, mutuka ya valeur pour le gouvernement. Si bien que le gouvernement mobimba mutuka oyo tambola ngo mingi ezalaki Mercedes comme yemoko pa ezalaki associé na compagnie ya Mercedes. Donc Mercedes ya mwindu ya couleur officielle ya mituka ba ministre pe ya ba officiel ba comité central bon il ya mituka wana ya Mercedes pe yemoko pour rester fidèle à Mercedes avec la Mercedes mais il y a qui likolo ya baninga avec la Mercedes 1000 pas avec la Mercedes moko il y a 6 portières 3 portières dans gamme ou 3 portières dans gamme donc il vraiment unique so ka bimi et ya bani ke Mobutu yo na bimi to beta pe le soleil à mutuka na mususu à part Mercedes azaki na Cadillac la marque américaine ou ya kene na petit na suka ya reine na na Cadillac wana une grosse américaine ezaki pendant la valeur atambole na ngoti yango nde mutuka wana nde ya mutuka ya suka o ya mataki tango akei aéroport Anjili
pour la cause avion cause on a badolité place soit pour ta qu'on a pas qu'un exil à Libéla mais à part hier comme mutuka comme aképe vie il y a pouvoir to beta masolo ya mutuka Mercedes ya mukuse ya muke o abengaki yango Bobila Dawa ya mutuka liboso oyo mama Bobila Dawa kotani na ngona Gishasa pe ba pesa ki kombo na ye na mutuka wana pe inspiraki bato ebele moi so mokonzi ya aye na eloko bato mususu bato tupe ba ko copier alors Mercedes on pe kotani mingi na Mercedes 190 e kotani mingi na Gishasa pe reyaki makasi na période na pona Bobila Dawa la mutuka ya suka auto betaka di solo ya mobuta ya ki Cherokee ya couleur rouge tant on a oublié que moto akimaki Gishasa pour mobulu kofinga télévision tout ça akenene ko batama na badolite akoma campagne ala mutuka na campagne ezalaki Cherokee ya couleur rouge en réalité za mutuka mwana na Kongolo Mobutu mais ndapesa ki e mutuka ndemande permettre ya kende na ba village atambola kotala ba population parce que ça pratiquement coupé na Kinshasa kwa ndaki mo kimia afana na badolite place autosukaki la fois dernière yango wana Napandi to bisos to comprendre très bien ça que nous devons tozongeli sur cette émission pour expliquer on penza malamu mingi mais to suka na Mobutu te batu baza ebele o pe bango na bamituka na bango basala histoire ya Congo yo to kolobela bino moto pa ningisa RDC moto pe kombo na yeti lelo ezotangama mingi na chronique professeur obengi ye ya chichi Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Yende tozolobela. Alors Etienne Tshisekedi wa Mulumba biso to toyebi aza mutu munene wa marqué histoire ya mboka oyo okoko beta lisolo mboka oyo te sans commettre lisolo ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Même si tu as comme président même ça comme président mais alaki na poids makasi a marqué non seulement l'histoire à Congo mais a marqué l'histoire à Afrique. So batangi ba opposant historique en Afrique. La histoire de la démocratie, ya Chichi, Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Alors, to beta ki masolo na chronique to komaki, to beta lisolo ya mutuka na e. Ce que to beti masolo ya mutuka Mobutu ebele, mais en tout cas, Etienne Tshisekedi mutuka na e oye yebanaki na histoire politique na e, ezaki mutuka Jaguar, voiture Jaguar, la couleur verte, vert citron. Il faut que le baquet, et que ce que j'ai dit, une modeste mingi. Comme on a été opposant, alors on peut na Moussala, dans la gestion, il y a des affaires à l'état moi Kala, depuis Azaki ministre, après commis directeur, il y a Lenda, et puis Azaki PDG à Erzaï, et puis déjà donc vers les années 70, alors il y a déjà dans la gestion des affaires, puis Azaki député jusqu'à 82, au Basalaki. Comment qu'il est à 13 parlementaires. Donc, vu que il y a luxe, il y a mbongo, il y a azala qui n'a ngoté. Azonga qui n'a nda konae. Azam mutumo kwa bande ko binamingité. Donc, depuis les années 80, tu vois, ti bane la démocratisation des années 90, ti 96 wana. Je sais que abane ko dans l'habitude nae, il ne sortait presque pas. Ce qu'a bimi, le bas qui est camboisali. Moi personnellement, la fin qui na limité, c'est la fin de la pétunias, la fin de la canas, balbala oelandi. Et donc, viwana, ya chichi, contestation, ya na Mobutu, tout ça, biso tu vas ressentir l'amour. Parce que pour la mukana tongo, je me rappelle un jour, dans la mukana tongo, pendant que nous allons l'examen, dans les gens à l'université, na bimika ba soldat ba zingi kate moki. Muto abimate, muto akotate. Ah, na le songo dans l'examen ba tunga kabo. Donc, ya Chichi, vie naïe, elle est très modeste, et puis elle a une rigueur, ma case, discipline personnelle. Moi, je suis dans un ndako. Après, j'ai Chichi a fait un ndako pendant 6 mois. Abimakate. Ce qu'a bimi, soit à l'hôpital, ou soit le Cambozani. Et puis, ce qui a fait une voiture, Jaguar avec et bimi, ça me tamboli, et mon qui s'est dit, ah, ya Chichi a il y a des gens qui ont été sur l'hôpital, bon, on est les qui n'ont pas demandé. Mais il y a des gens qui soit à négociation, ou soit à une ambassade, mais ils sont rare. Donc,
Kinshasa Mobimba on va na posa ya Chichi babando kende kotala ezala bato Mobutu ezala bato ba collaborateur musu ba opposant mususu parce que comme qui symbole de opposition pourquoi le battre cause opposant so cause en accord na ya Chichi sinon tu es opposant donc sans que ba le bango mais on dit là comme qui incarnation de opposition puis comme qui no so kan limi de opposant donc bato tout ba jeune politiciens tout ba ya kala tout ba no molongo ko kena limiter ko tala ya Chichi même les bateaux no ta poto même les journalistes même les politiciens même les ambassadeurs on va dire ko ya ba que nous nous rendez-vous quand na limiter na no tala ko discuter na limiter comme kinda comme qui bureau makamu ye vi na ye a passé encore pratiquement na ndako na ye donc ndako na ye wana ezana ba symbole on a benga ko na koma kini article wana héritage ya Chichi eza na biloko oyo lelo eza héritage à part héritage politique héritage physique eza loko la voiture wana eza loko la moniere abazali na mwebele mais ba chapeau na ye wana eza héritage eza eloko mo eza na valeur presque toute sa vie. Donc au début, quand on a bandit opposition à adopter Moniere, et ça le coup la bilamba n'a pas été très modeste. Alors il y a un safari, il y a un boubou, donc ce qu'on a dit costume c'est que vraiment cérémonial, soit à Koutana Mobutu, soit vraiment les Camerounais. Donc Babylone Kowana, puis à Zaki na radio. Moi curiosité, elle n'attara pas Bakos. Kala, oui, Liboso. Il y a Chichi Alta parmi Bato Oyo Banda Révolution. Alors que Mobutu a quand même conjoint Chichi à l'université, a commissaire général. A commissaire général, adjoint à la justice, adjoint à l'IAO. Bana ko Tambu Sambo Kana Mobutu. En fait, tout va pratiquement vraiment la collaboration à la limite c'était des amis. Mais donc à contribuer mingi pe na pour soi pouvoir à Mobutu il y a pas azaki parmi ba rédacteur il y a manifeste assez donc à ce moment-là à Bakos mutunyo so ba photo mususu amana on a tapé ba toka léopard de Mobutu on l'a mais avec le temps ayo komona que ndenge ba yokana ke zo tambola ndenge ba yokana yité dans une distance à ce moment-là comme Mobutu a incarné à Bakos par révolte, il peut aller à Bakos, à Bakos déjà vers le début des années 90, il y a déjà parmi Batoro, il y a adopté qui cravate na costume. Parce que à Bakos, pour à Bakos, c'est le costume. Tout beau costume. Ok. À Bakos. Toboy costume donc au bout de la politique il y a authenticité à boy kombo ya mindele à boy bilamba mindele ainsi de suite alors comme déjà na révolte contre Mobutu il fallait la kisaye que naza contre makamunayo à boy à Bakos à bandi kola ta costume pour na to ba ya solo que pour na tutipe ya mwana cravate penza et s'imposer na Kinshasa après makambo ya démocratisation. Alors toujours la masole ya mutuka c'est que na bayi que mutuka wana Jaguar eza parmi biloko ya valeur oya ya Chichi. Ce qui totangi radio na ye, ce qui totangi bilamba na ye, totangi moniere na ye, totangi mutuka wana. Posa na ngai comme dans le bas qui m'a liboso pour ça nangai na ko betaka masolo eza pour attirer attention ya ba congestion ba biloko wana ya valeur eza ba bien ya histoire na biso. Professeur, oui. Jaguar wana ezali na tambola après article oyo pour article na komaki liboso ba information ezali nango na komana kati article que Jaguar eza sur le boulevard du 30 juin na ndako na ye où ils allaient à la bibliothèque à Linda, dans la police nationale. Mais avant d'aller à l'émission, semaine passée, il y a qui n'a vérifié. Na keti na ndako wana ya Chichi na boulevard pour vérifier sur le Jaguar ezali. Ba biso na Jaguar ezate kuna. Na landi ti na Pétunias na limité na 10e rue. Jaguar ezate.
Alors, heureusement, on a écouté des collaborateurs, on a Kala, des petits naïs, des gars du corps naïs, tout tamboli, l'histoire est ça que vers la fin, Jaguar, on a atteint un garage. Et pas il y a un camarade naïs, moko, na funa, ça fait vraiment son meilleur ami. Oh yo, akende kopé c'est Jaguar, wana parce que zamu tuka. Chichi, ya chichi banda bambou la changer la voiture. Et les gars Jaguar wana. Peu maintenant on peut militer donc il y a un problème mécanique militer. Alors mais où met là qui ça des combien en tout cas des années et des années longtemps pour la canne Jaguar wana. Alors après ça qui camarade na wana pas un concessionnaire, azar bon ça mis tuka après un garage à Nene pour abongisa yango. Alors vers la fin on a dans la campagne en 2011, comme on a mis tout comme ça. Mais nous, on a ça l'histoire, l'histoire de Yabanike, et ça, Jaguar. Alors, quand on a dit que effectivement, Jaguar est allé, il y a des petits communs, et ça a Okufa, mais il y a Otambola. Et ça, Okufa, il y a gravité. Ça peut Moussala à Maka, c'était Otambola, Otambola. Il y a tant qu'on a l'émission, pour ça, on a attiré l'attention de Bakonzi sur Babilo Kowana. Et surtout, nous avons Mokonzi, et ça, moi, non seulement Babilo Kowana, la voiture, il y a Fischer, il y a Boma, la voiture, il y a Tchombe, il y a Lubumbashi, la voiture, il y a Lumumba Trace, et Zate. Na kende ko visiter na ndako Lumumba voiture ezawana eza voiture à sport ya Lumumba eza voiture à sport mais ça yango déjà ko incarner histoire à Lumumba te voiture Mobutu mingi ba panzi yango monsieur Kenya Rwanda monsieur ba panza yango mais ba o etikali voiture ya Chichi voiture ya Tchombe voiture affichée je crois que c'est loko yo il faut gouvernement a ça l'effort à sauver. Oui, ça va million. Imaginez quand on a si c'est un beau canine, aïka pour mettre la voiture à Yachichi. Ouais. Pour tout pour ça, dans les actes, au moins il n'y a pas Yachichi à limiter. Pour ça, dans les actes, il n'y a pas comme ça un musée. C'est vrai qu'ils ont dans la famille, ils ont héritage, mais je crois que aux en valeur en mingi, c'est comme ça un musée. Babilo quoi Yachichi est calé à bilamba nae, ba photo nae. Radio nae ba muniere nae ko réduire car na famille nae il y a tu charge sur il y a tu à niveau famille nae aza même pas na niveau ya UDPS là ça va UDPS il y a tu azaka comme UDPS il y a solo exact que il y a tu a influencé ba congolais nyonso na ba o ba na pouvoir na ba opposition na biso to dali musika donc façon de vivre et ça dit que influença presque les Congolais. Là tu as donc c'est de valeurs nationales et ça bateau au cause de aussi cas mais il faut d'accord na eloko moko boye eloko na emo kombo ezo toucher il y a moi na bête à masolo ya chichi parce que bato mi ozo balanga mais o mamba tu sais que yo za eu de peste na za eu de peste. Mais est-ce qu'on peut être solo à Congo, ça peut être solo à Tshisekedi, c'est pas possible. Donc, pour ça, dans les actes, Ndako Wana, le clairement Martin Ndako Moussoussa, d'ailleurs, pour souvenir, il y a Mobali Nae, Ndako Wana, tout ça, et vous avez bien été, le Ndako a bien apprendre. Moi, on est de l'Oise en Congo. Mais 10e rue, comme ça, un musée. Au côté boy, au côté voiture, à Chichi, au côté radio Nae, au côté kiti nae, au côté garde-robe nae, bilamba nae, au côté photo nae non. D'abord ça là que congolais surtout banana biso ba yeba davantage et puis ce qui beaucoup foot à pour côté au côté sambongo. Professeur, Jaguar oui. Histoire ya origine ya Jaguar wana obeti moté. Bon, non, Jaguar exact Tukanae. Bon, je ne saurais pas dire exactement. Je ne saurais pas dire exactement place de Ruta, mais en tout cas, tant qu'on va à Poli, on a coûté à la Jaguar. Certainement qu'à Sombaka, certainement peut-être ma camarade nae, ma personne n'a habité, parce que Erwana Balou avec un bon tant qu'on y a tout bandi politique.
baluba baza pena na mbongo pe baluba ba supportaki jamais bano tambola penza baluba ba penza ba simbaki ba camarade ba simbaki et donc kazaki dans le besoin était aki dans le besoin était mais tout le monde que mutukanae o ba congolais ba yebi et bon papa Tshisekedi depuis azaki n'importe qui hein n'a vu à ça qui musala donc depuis jeune âge depuis classe depuis temps de la première deuxième licence a déjà ministre non il n'a jamais manqué de rien et puis na ko mettre alors les solo moko peut-être et années là secret d'état même un secret politique mutu moko mokonzi moko mobutiste na lisolo tozo beta ayebisinga oyebi ke mbala libiso kutana na ya chichi mutu abenga ngai po nakende kuna c'était Mobutu lui-même alors bi na wika téléphone à kala et sonne na oh maréchal na bali kolenga abini atuninga boni ya na yokuna na limité naza troublé abi ya nani abi tu sais que abi o eza piège abi o eza piège il est perdu alors il est resté comme ça hébété abi mais bino bokende kota la été bino bokende kota la été bino bokanisi azo sa mosalate il fonctionne comment il faut que dans kota la abi nanga c'est alors que a eu courage à kota la chichi depuis on est côté en contact donc au-delà il y a un conflit politique makambo ya Mobutu ya tise ya kama ya wera na jinde biso to ka sake ba bundaka ba betala makof na finga alors que ce sont des amis donc ils ont vécu comme ça même si et c'est ça la beauté de la politique na biso même ceux qui balagent qui partageaient la même idée de société mais ils sont restés amis, ils sont restés même des familles amies. Deux familles qui sont très proches. Là, Masolo, il y a un parrainage, il y a parrainé, Baninga. Tout le monde a un Mobutu a éprouvé. Il y a rien. Il y a Chichi et Matanga. Parce que c'était vraiment des gens qui ont vécu longtemps ensemble, qui se connaissent. Et puis, tant que Matanga tant que Mobutu a béni Makasi, à quel année c'est qu'on a opération. Il y a Chichi, Azu, 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 Azu. Donc, ils ont vécu comme ça. Pour ça, dans les actes, vraiment, gouvernement, parce que il y a Chichi, il y a félicité. Il y a Chichi, il sera félicité, il sera gouvernement. Assez la famille, comme ça n'a musée, sa voiture, parce que la voiture n'a pas si les raisins à garage. Na garage, il y a un problème. Il y a un problème à moquer. Les entretiens à moquer dans une semaine et tamboli. Même le gouverneur a vu la coupée au saisir au occasion. Trop côte, c'est bon, ouais. Et ça, non seulement parce que ça va être voilà. na ndako wana so ba fungoli le 17 mone ba to ba ya donc c'est pour faire une idée que ceux qui ba sali ndako na za musée ba to ba ko uta poto ko ya kotala ndako ya chichi ba ne ko lala imaginez au côté na chambre ya chichi combien de personnes to wela mbetu wana professeur Nabandi l'histoire ya chichi sur le bandia moi to aussi c'était mais on a bien vu sur l'essentiel il y a voiture naé Jaguar tu le na banda marque on les a Jaguar les années donc à la penza ba voiture à valeur les qui Mercedes Jaguar net Mercedes ba modèle sous ces autres mais belé Jaguar fait zali Jaguar les a voiture à valeur et on a pesé zalaki et puis c'est la photo là ça qui biso wana dans ce côté sous nanzela dans les canaux exact. Bon, ezala ya titité batu pebe mususu azali susu o batu ebele babenga ki affectueusement musé
Mzee Laurent Désiré Kabila, professeur P, akomaki lisolo na ye. Na ngasko naza curieuse na mutuka ya musée. Na pena ebite ya mutuka ya musée oyo betela biso wana. Eza mutuka nini? Mutuka ya musée officiel. Oyo yebana ki mutuka na ye ya fonction, mutuka ya présidentielle, ezaki Mercedes, Jeep Mercedes. Et Jeep Mercedes, il y a couleur beige, hein, elle est couleur beige. Et c'est une voiture à Kitoko. Voiture, wana, au moins musée, tant Afdel et Poussani, la commune à Kinshasa, le 17 mai. Hein, le 17 mai, et puis à se proclamer président, dans le Lumbashi. Le lendemain, je crois le 18 ou le 19, il fallait qu'on à Kinshasa. Comme Kinshasa, comme président, à Bani Moussal. Donc, là qui va rebelle, comme Kinshasa, là qui y a un ami tout côté. Donc, côté de l'autre, tout sur place. Nous avons dit que nous avons Mobutu, Mingue Mataki, avion et Keneki, Rwanda, nous sommes tirés à mais nous avons autant de Mobutu, tu vois, Mobutu, image à Mobutu, Makamuna, ça compliqué, tout ça. Humainement, ce n'était pas indiqué que. Attends, même d'accord, mon équipe a une adresse, mais tout ce qu'on fait. Alors, en tout cas, au musée, il y a une Mercedes Jeep, la couleur beige. En tout cas, on a histoire dans Ezaki, en tout cas, il y a professeur Kinke Moulumba. Kinke, oh, Lelo, Toyebi, candidat président de la République. Voilà. Alors, Kinke, d'abord, de son côté, c'est qu'à l'époque, elle a qui dernier. Ministre de la communication Mobutu, donc Mobutu, gouvernement à Souka, gouvernement il y a général Likulia, où il y a Souka que gouvernement Mobutu Kouya, pouvoir Mobutu Kouya, là qui allait à côté d'un gouvernement, il y a un ministre de la communication. Pour cette raison-là, tant qu'au Afdel Côte, il fallait qu'il. Il fallait qu'il. Qui est un qui personnellement parce qu'elle est professeur en Nangaï. Alors, alors que Moutoumoko a qui fait luxe mingi. Alors que kaza parmi les journalistes au PC Lengi na musala journaliste na Congo tilelo. Na limite que ça na journaliste au ya Zumbongo na musala qui journaliste ko la kinkiazate. Donc ça ka président Mbongo d'abord alors qui à l'époque alors qui correspondait à Reuters. On va imaginer que rédaction il y a bureau à Kinki. Il y a qui n'a intercontinental. Bureau n'a pas Moussala. À l'époque déjà. Et puis, au moins, les lots, journalistes, Quado, journalistes, ministre Nicolo, ministre respecté journaliste, et on a qui respectait la ministre. Parce que il tapait le ministre dans le dos. Hein, donc, ça va camarade. Et ça fait que Oazo n'est pas le ministre du Cambon. Et puis, Abane qu'on fréquentait pour Mobutu. Donc, là, il était très introduit. Puis, aller vraiment dans le bon. Parce que tu vois qu'il y a un professeur dans la classe à Mouké, tu vois dans la classe à 10 ou 15 seulement. Avant, on a fait ça pour. L'histoire à qui c'est que, à Moutoumoko, il y a qui luxe mingi. Qui na kata fanda kana aza mumbala amuta bandundu amumbala alors aza muluba te muluba te za combo mais il a tout de bon muluba na fier na luxe et tout ça na kata afanda kana na UPEL na benga kaye mumbala avantage mumbala avantage et il assume parce que alinga kapenza biloko reza la tout quoi valeur. Alors, nous, quand on a sommé vers la fin, avant que tu sois comme ministre, tu es comme ministre, on a temps quand tu à l'époque, moi, les professeurs, tous les professeurs, mais yo, pour ça, comme un journaliste, yo, aucun gouvernement au salarié. Donc, ça, il fallait pas qu'on ait un gouvernement, mais il faut qu'on ait un journaliste. Je me rappelle à l'époque, à Zoloba, j'ai le savoir, j'ai la voix, donc, j'ai la voix, il me reste le pouvoir. Wow. Place à Kendeki. Alors, tant que c'est quoi accueilli, moi tout le monde est présent dans la classe. Il me rappelle un jour, tout le monde est dans le système à l'alarme.
Mais quand la classe, mutuka était na parquet. Moi la classe allait à l'aller mutuka bateau, mutuka bandi ko ganga. Quand tu as pour moi il fallait que dans la classe à mukendo ko alerte donc classe de katani. Yépe au lieu aya ko kata, azo kata ta ya kicha otala tuna. Mais ça c'est de l'électronique, ça c'est de la technologie. On est sur un mais c'était là. Ah, papa, au président, mais les chinois sont après à Kati Soneri. Bon, moi, tout cas, comme vous avez dit, quand on nous a continué, Bazaki, on a peut-être Bazaki, on a en tout cas, il y a Kimaki. L'ironie du sens, c'est que il y a Akimelaki, na voiture à Kimbambala. Azaki, na journaliste, moi, a fait des côtés de bandades, azwaki réflexion sur akima akata Brazzaville mais a aucun ndenge ni qui ba yé donc journaliste a wana azwe na mamutu kanaki mambala wana bombi na kati amemieti na libongo ninga azwaki boato akati Brazzaville mutu wa luxe wana ba mitu kamini azaki pe na oka moko tale ki na ba belve ya kitoko ala biloko belebe asundo la moyo sake tango sikoyo butin de guerre, pillage et bandit butin de guerre, donc, soldats, de Krabanda, comme un boutiste pour récupérer Bilok, Bilok, quoi. Mituka, ti, na garde-robe, na chemise, na veste. En vrai, mon boutiste, il a mort, comme ma commo, na chemise, na Bilok, Bilamba, na bango. Donc, président, Bobo, la président, elle a dit, elle a bassiné, initial, non? Au moins, il va bâtonnette, il va, batambement moi batambement à initial nous donc à ATM on peut chez nous ATM alors la pillage voilà bazu mutuka wana et mutuka valeur mutuka nande et comme qui mutuka ya musée oui à kinke mulu ya on comme qui mutuka officiel ya musée au musée abandonné dans mon salle et à omelé dans mon pendant longtemps en tout cas après la fin après les séquences en tout cas les bosso tant nous a banni musala ou tant c'était cette jeep là on a commis qu'on a dit que mutuka wana finalement ils ont eu succès pour les cas et pas à musée et pas à Bukolo donc ils ont mon destin à mutuka quoi pas à mutu. Donc c'est ça que nous avons quand même officiel et comme la valeur on a cassé nous avons des yeux éloge des yeux clairon des yeux mandala là le col la punda ya Yesu pour me marquer nos causes voilà alors nous avons na bête seulement parce que eza mutuka oyo et boti génération ya sika ya mutuka officiel na Congo Jeep Mercedes parce que à partir du musée, nous avons influencé les hommes du pouvoir. Parce que c'est une valeur et comme à partir du musée, tous les lots sont allés dans les politiciens, mingi bazana mutuka. On sait mingi mutuka na bango, on va tambola la valeur na musala ezaki na. Et kitani tant au moins en aé à adopter le même type de véhicule. Mais Jean-Pierre Bemba, le même type de véhicule. Kabiliste est belé. Na parc automobile. La Mercedes, il y a Jeep, quelle que soit les couleurs. Oui, il y a qui est déjà visionnaire, qui avance par rapport à Batinga, les lots, même ceux qui sont comme améliorés, en tout cas, c'est à partir de là, à partir des musées, les bateaux vont hériter Moutuka, à inspirer Batou dans Moutuka. Je me rappelle que je sais que ma collaborateur Mingi, il y a Joseph Kabila. Parce que moi, Joseph Kabila fait à Sombati Moutuka na bati plus. Professeur curiosité quand tant qui a son équipe na mboka net. Ah tout na Moutuka net. Mais voilà Moutuka c'est qui a zongi pendant longtemps qui a KRC a zongi tant a zongi à côté peu musée à côté peu Moutuka c'est Moutuka pe kenda. Musée on a musée Koufaï déjà
Joseph Kabila me à pouvoir, puis Joseph Kabila qui n'a pas mis tout connaît Moussoussou, donc je ne sais pas ce qui a porté plein de choses à Merci beaucoup, professeur. Bandi lelo to landi li solo na koseka mingi et puis et ça peut na mawa on peut gagner plus sans koluka libanda quand abilo ya biso moko on peut gagner plus parce que ce pays est marqué histoire et Afrique voire même ya monde donc na ba bilo ra mike na ba $1 ba $2 ba 1000 francs ba 2000 francs na suka to koksa budget mo ebele pe otali pe mbongo pe koti na mboka. Professeur, merci. Na bandi lelo nde biso ko sekia na banda couper na bandi belé pe bakatani donc ba message na appel na bandi ko koya lokola mbula. Professeur, bato basuki boy la politique esuki boy mitu kezana mebele bato bazali to beta lisolo poso ezali koya to tiki bino kimia na kolo mabutu